Congo Villa, Willow Mondo. Nikia buka balochele nandunda, nanya kolianga, awa bayebanga mone maduru, wana kosala ninya, wana makati matiti domena lunguile. Mbote mama. Mbote papa. Mama c'est comment nous nani? Comment on a Kecha? Mama Kecha vando. Nafanya na bibwa. Bon, mama Kecha, oui c'est lelo omemi elubuya ni. Lelo na meme bino elubuya. Mbisa kokauka komo nango mikebuka na maebo ya mai ndeo na memeli bino yango. Ekozala accompagné na ndendi nanga, oignon nanga, tomate nanga ya mbuma, pilipili nanga ya mbuma na mungwa na mafuta nanga ya mbila na fufu nanga. Ok, nakomi na etape ya kosokola mikebuka na ngai po natia yango na mai ya moto. Fale toka makasi soki etoki makasi po nde na lambi yango nasangisi na mai. Donc kosokola yango. Azo sokolango bomoni ndenge esali courbure boy. En tout cas musunyo eza kitoko wapi. Eza makasi. Eza makasi. Nakomi na etape natia yango na mai ya moto. Nache azotia mikebuka nanga na mai ya moto po etoka esili atiki na nango etoka nano. Ok, azomatisa nzungu nanga na moto ya na zipi nzungu nanga. Ok, nakomi kotala mikebuka nanga ebili. Abanzi ki etoki makasi ebeli. Naye nakitisa yango. Ok, natali mai nanga etoki mpona bwaka baki mikebuka nanga. Baki maebo nanga. Komi na etape ya kobwaka ba légumes nanga. Tie tomate, tie matungulu, atie ndembi, atie mungwa, komi na etape natia mafuta na ngai ya mbila.
Ok, comme kozipa nzungu nanga. Na sipi nazela etoka mpona kitisa. Nazotala ngo biloko nanga ndenge ezobela. Toki azobalula mpona yeba mafuta efandi. Ok, na kitisi nzungu nanga. Nazokitisa nzungu nanga po biloko nanga ebeli. Kitisi beli biloko nanga mayebo mikebuka. Mama, tu comme une étape nini? Tokomi na étape elubu na ngai ebeli. Nde yango nazolakisa balandi na nga o batalaki ntango na bandaki kosala elubu na ngai. Yango oyo ebeli eza mayebo, mikebuka, ndembi, tomata mbuma, oignon, na mungwa, na mafuta mbila, na pilipili, na fufu na nga pembeni. Les caca lobat. Donc appétit ga donc appétit donc. Balambelo mikebu. Na bandi. Bataninyo. Na pilipili ubweka. Yo lo baka malubo mona na te. Katenga mona. Siko ndenge balanda tulia bya merci taché na ba tozolo bani na maman moloni. Ona mama moseka bolobela ye. Bolobela ye nini? Na yo foza ka wana do yo foza ko beta ba biloko wana ya rapide. Obongo siko kona muyomba, kona ba muyomba. Tule ba muyomba ya ka. Bolobela na bandi. Ça va vous repas, vous allez Ah blo moi ba santé quoi. Ouais blo bina soko lia on chaque jour, on changer. Ban sote ban sote la sote. Wa jeni ma muka akala ku. Madi bolobet. Etomba mama. Merci. Ya kuzombele. Na ndenge ozoyoka bongo ezosimba te na ndenge ya cassation normal donc na petit boulevard ezokota te ekotaka na camp Mais boulevard au moins ba bacheka ba biloko to. Mafuta mbila kaka. Mafuta mbila. Ah, na bulongo mwamba te. na lilemo ezosama lekeleke Leke. donc c'est que passage obligé koleleki libala tala ni jeune garçon azolia kitoko na appétit. Beau filmer pe béton. Même ba fufune le wanyao. Ok, ba oyo nyonso balandi ngai mbala nsima tokomona na lisusu. Au revoir. Ya lolo chéri mwe motema ya bea Pergongo bila wilo mondo Migebuka balochele na ndunda nani akolianga awa bayebanga mome maduru ngana kosala ninya bana makati matiti tomena lungwile amine biso. Nos terres nous ont déjà tout donné. Pour qu'à notre tour donnions à notre population le café qu'il lui faut. Cultivé naturellement, avec une torréfaction artisanale soigneuse. Il garde son arôme original, toute sa fraîcheur et toutes ses qualités biologiques. Il est donc temps de consommer notre propre café.
Arabica ou Robusta, découvrez les produits de chez nous, le café de la RDC. Consommons le café congolais, le meilleur des cafés. La quinoise, café à Banamboka. C'est ça, Kivu Café, Arabica, pur bio. Dégustez du petit culot, qualité Robusta, Fatouma. Ascafé, laissez la nature vous faire du bien. Café Kitoko. Café Virunga. Oyonde ya biso ba Congolais. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle l'émission Monseka de Malewa moderne.